Bien aimé dans le Seigneur, tout ça à Paris, tous allés naba maman, va se présenter moko na moko. Toye awa pour nous sa témoignage parce que ba maman o nyonso bazali ba victime ya soi-disant apôtre Iyoko. Alors ngai ils a proverbe 30-30, ba maman va se présenter. Maman Augustine. Maman Rose. Maman Aimée. Maman Titi. Ba maman nyonso awa toza na bango. Mibale mama Titi na mama Aimée bazali bandeko oyo to sangananga nanga na la moisson mondiale ngande mutuna memaki bango epa Iyoko. Mais ba mama mibale oyo bazali bandimi basambelaka déjà epa Iyoko, mais ba comprenaki makambo ya Iyoko bambe basi balongwa mama na moko akoloba. Mais avant ba mama baloba ngai nazo banda ko introduire pour batebele ba pesi batuni na ba question. Babi proverbe to moni kaka o balancer témoignage ya mwasi ya Iyoko Kinshasa oyebisi biso te bo weli nini. En fait na mukuse ngana Iyoko to weli lokote Iyoko aza tata na ngate aza kamera aza mwana na ngate ngape na aza tata na ete c'est un collègue to kutanaki na nzela musala na yeba yete na mona yete na benga ye na note nde mukolo moko to zaki na voiture à pasteur Eric na Manchester. Pasteur Eric auti Kinshasa abeti banzembo ya Iyoko etouchenga na sengi CD ya nzembo ya Iyoko na komi koyoka. Comme na komi koyoka nzembo wana ko kende wapi tango Yesu akozonga na yeko betango pe na Sentinel TV. Le na beti na Sentinel TV mama nene to vandane na Manchester mwasi ya ndeko Gi babengi nga na telefone balobi ba na posa nanga Iyoko ana posa nanga alingi to solo na ye soki na ko permettre na pesi bango autorisation après une heure Iyoko abenganga to solo la alobi nzambe atie na cœur parce que banzembo wana bato ebele bayoka yango balinga yango sute me biso tozolinga yango lokola nazolinga yango a invité nga na kosala mosala l'église nekutu bato ebele lokola na komo beta yango na Sentinelle TV bazoya nga bi ça tombe bien nga pe naza na mosala ya groupe ba prière toza nango na bato ya na le moisson nani la moisson mondiale na groupe ba maman na ba groupe ba papa to samela na bango déjà mais ba na posa to bando sangana donc nazoya kuna na mois d'avril comme ça tout organisé. Comme ngana yaki na mois d'avril na ye awa le 8 to saki veillé ba mama ba yaki le 9 ezaki boko la rosuki sa Iyoko yaki première photo kutana première photo mona kutu pona teya Iyoko abengi nga lobi o mukolo sala lobi ko teya te po yo finga ka batu oza combattant tu etunga bibo lokola boyi na koya na makasi te. Alors suite ne na ngino teya ba mama baza ba témoin ba koloba mais eloko yeko sala ke ngana Iyoko to yokana te ali na yeko découvrir que aza lukuta aza muyibi et aza ko nyokola bandimi na église ko fukimisa bandimi ko finga bango ko zwa bango ba mbongo ko zwa bango ba bijou na pesa ki conseil 2 mois durant et simbité bandeko église oyo yemoko Iyoko atelemi ayebisi bango ke mwasi azane na ndako aza mwasi na ete akomeme na lifelo esengeli mwasi na ebita yo zonga ba mama oyo balongwaki kuna bango bato kobeta lisolo mama Augustine soko kobeta lisolo olongwe ndenge nini apôtre Iyoko yako yepsoni ngana longwe nzambe ya limbisa papa wana parce que aza ya nzambe mais loko ngana moni mabe papa aye epai na ngai asengaki nga aide ke esika ye avai na mwasi oyo aza na ye awa mwasi wana apengisaka ye banda Kinshasa azalaka choriste ya mwasi na ye mama Bita na lobi mama Bita nani oh mwasi nanga mama mwasi nanga to bandaka ne na pasi mwasi nanga to lala ne na ba carton mwana mwasi wana azali ofele père et mère bandeko na ye babengana ka ye yango wana mwana mwasi wana souffrir po na ngai nga na poser question nga mais papa comment c'est possible yo kwe ya mwasi na yo bo uti na pasi po zo ba ke obala ye na mbongo bosala coutumier bosala église et bosala civil o biso a to benga na Paris mairie mais lelo sikoyo yo otika ye oya na mwasi mosusu papa pesa ngai raison likambo nini oyo otikela mwasi parce que yo kosenga nga aide nga na sunga yo mais na kosunga yo parce que na makamba ko sala siko mama Augustine ayaki singo aide osunge na nini il faut expliquer biso alingaki nini nga aide ke na sunga ye ke ba faire mwasi oyo azali awa Lidi akende po azali mwasi mabe aboma ye na ekobo na Kinshasa bavandela ngo na niveau église
bapamela ye bakabwanaka me ye avandaka na Lydie ndako moko te kolongwa na ye na Kinshasa atika biloko na ye nyonso epai ya Bita azali mwasi na ye azonyokwama azosufri mwana mwasi mobimba akoma kosala ye pasi na ndako kolia te abotola ye bakarte ble na ye moye a vivre ezali te afutelaka mama na ye ndako $200 mama na ye moko oya bota ye azofutela ndako $80 mama na azosufri mpona azwa mbongo mama na ye oya bota ye ame papa ntango yo ndimaki babiloko ya bongo yo oza mosali ya Nzambe pourquoi tunaki te Saint-Esprit alakisa parce que yo okutana na Nzambe biso okutana na Nzambe te nga azolanda lilobo ezali kati na yo mais papa yo oza mosali ya Nzambe ntango yo osaki biloko ya bongo efale okota mabondeli toboyi te na église tant tokendaka église bato bapengusaka basala Nzambe ka bandi. Pardon maman Augustine, ti soko yebisi biso te alingaki yo aider na nini? Na faire voyager mwasi na ye. Mwasi o wapi? Mama Bita. Alongwa wapi? Alongwa Kinshasa aya poto. Nga pe na pesa ke condition avant que nga na sala makambo wana il faut yo oyebake oyo yo zo bengso bi azali mwasi na yo il faut oya awa alongwa déjà libela parce que na mosala Nzambe akoki kozala basi mibale te parce que ezali péché. Ngai banana kola na ba église na mona na mosala Nzambe na basi mibale te abina nga mama en tout cas sunga ngai na sina bungi nzela nebe su eloko musu na kosala te bo sunga ngai ngabi papa condition nga na pesi yo za mutakoloba mingi oke na etumbelo kuna oke okuta na ye kuna soka lesa yo nini soki ni tongo oleka na etumbelo kuna mama Augustine atala kuta ngalo balanga bo mukolo ko meka ka na etumbelo nga na yo to ana guerre ponga na luki yo te yo luki ngai fozwa makambo to sololi o bomba yango parce que tango yo koyaka na ekobo nga na salaka te na yebi pete nga na yo to kutani kaka na poto na lingi bilobela te makambo esala makaya ko bombama lokola déjà so yebi singai papa nga na yo il faut to kota mabondeli po likambo eza komba parce que bakoki orasio bongo te déjà eza eloko moko siko fo yo yebisanga vérité banda ndenge nini po mwasi wana ya o tango na koesamaka azwaka zemi tozana ye na mwana ngai bongo siko tango azwaki zembo tikanaka te o mama na tikaka ye yake ye pa na bango na zongi na ngai pa Bita babenganaka nga kutu babwakeli ngai mai epa na bango mpo na nini nga nakendaki kosenga bolimbisa epa ya mwasi na nga Bita na église na bapaster mosusu oyo ngai na benisaki azongi basombeli ye éponge akomi kolala na église na mwana mosusu ya Bita oyo akendaka na ye kuna pa Lydie amonaki yango mabe akamati abwakeli apôtre mai na bakoleki mosusu ya ye bazalaki bapaster wana Kinshasa to na poto Kinshasa sikonga na mime papa a partir ya wana mpona nini ososolaka te parce que yo okutana na Nzambe atindaki na mokili po ya kosauve ba âme mais sikoyo ntango yo oyebi ke likambo boye ezoyela yo efale oyika mpiko na mabondeli sikoyo yo otiki mwasi na yo Bita lelo tokomona ke mama Lydie aye awa sikoyo ebandaki ndenge ni yo mama bandoki ya bamama mosusu kaka bana église surtout so omoni mama Colette omoni mama Pacifique baencourageaka ngai bakoloba na nga ke Bita azala na Kinshasa Lydie azala na poto mais papa bazoboma yo parce que nga na mona nanu te sika pasteur azaka na basi mibale balingi yo te soki moto alingi mosala Nzambe azosunga ye akotinda ye na banzela wana te seke balingi yo te abi mama moyen te yango wana na ye mama bosunga ngai ndeko na nga Malik Claire azokufa kaka pamba Malik azosunga nga na yebi kotanga te na yebi kokoma te nazali na vali na ndako 3 mois mukanda na ngai ekufa bafuta nga susu mbongo na ngai ya handicap te natala bombongo zate moyen na vivre zate nakinotala boye na bengi leki na nga Malik Claire yaka nanu po ngai na yebi kotanga te nini te otela nga makambo na omona mwana batake ya azwi mukanda tabo me papa mukanda na yo ese silati abi esila depuis kabi mais ça fait 3 mois et si ka mwana batu balobi ki ay boko to sandeni ko kendende leki ya na senga ki e aide pour asunga ye moi si on a yoki amemi ba problème oh yo ko kabola ye la libala na ye na Lydie mais siko papa aussi c'est yo lingi nini siko bakosunga yo zonde munoko nga fole oyebisanga vérité ponga na kosunga yo na sengi yo mbongo te ezo la frère nga moko e ya komba pona bilobela yo tango kokende kuno lobi batolo bakomi ko combattre nga naza na monde ténèbre te nga naza na bonzambe Nzambe mutu azo bomba ngati lelo yo yebinga te nga pe na yebi yo te to yebani kaka pona liloba vina nga Mama Augustine koke musika te siko boyoka ni bongo esali nini yo longwa na église ngai na longwa na église ndenge nini parce que nga na kosoma kamba cousin na ngai abala pe mwasi wana aza pe mwasi moko ya bakisi mama na ye asalaka bakisi
à partir Kinshasa atindelaka cousin na ngai biloko et mati 800 km ye awa moi si mon baby ko lamba te biloko fa uta pondu fa uta Kinshasa mama na lambi ta mso ya kaboli ngola basani babol wana mama nani wana cousin na ngai nazo beta na bis wana komi na choisir le wana zo ya prière ngala koti na ngana bis nazo continuer li solo na ngai ye pe ye kokota na bis ye nani ye lidi kokota koti na bis wana ayoki nga na kosola kaka nga pe si tokiti na biso na rien na biso toki na biso église eleki toki na rendez-vous na apôtre pona makambu oyo asengaki ngai aide nakoma ka bona devant mobile na ngai akomi kogangela nga na akomi kogangela apôtre bino boli bobo yo salini boli bobo manga Augustine ya makamuni bino boli bobo manga na mboko ngabi na koseka ngabi o na bomo papa likamuni susu makamuni yo lobaki na bis na vani na zongi se ngabi makamuni na lobaki na bis nga la bisi la tangi komba mutu te na lobi pe likambo moko te e bongo ekomi na matoyi na yo ndenge nini papa fo yebisa nga mutu ayebisi yo makaba parce que na kati ya bisi tozalaki mwasi ya makela papa Gigi na ye mwasi na yo akotaki seke ezaka mwasi na mutu akoyebi o te mama kuta azalaki voilà makangu na yo makangu na mwasi na zaki Kinshasa mwasi na Kinshasa po ndenge lobi bible na bino soki bomoko akufi na bible na biso ya bino te ya bino ngala sina po ngana sina ayoka pengu singa traumatiser ngai sina zoyeba bo yo za mondimi ya yoko ya Yesu opengwa te esalinga pasi nga bibandeko ngai likambo ekosila te Benjamin azaki témoin na yebise bon papa yo lobi ke Gigi muta yebisi yo likambo te Gigi akolata liputa nga na kolata pantalon vendredi bomona nga na église ya ki jeudi nga pe na wuti musala na pantalon pe kande na lakaki na lati pe pantalon nga pe na komi na église papa komi kote ne kuna kanga miso nga bina kokanga te po déjà sina komi na kanda na vandi esili kaka église tango sina temi nga bi Gigi yo okende te Lidi yo okende te to okende kuna papa makambo bino bokende ko yebisa nataka mosimba moko na kokende te na kokende parce que so makambo bino kuna ngabili do sakananga yo yebinga yo kele kosa makampa mobali na yo de toute façon les libala les ayote libala batu kona ngazola la mabonde likula libumu na se yo botola kende libala batu mambo mama collecte la pacifique moni démon ngo papa utote ngabinga démon yo nde démon ngabi démon des ayo pacifique ina collecte po boko sunga yete yenda lokinde bino ngaite boye bango libala wana eza ya bita boye biango mais lokwa ya luki guerre na ngai nga toke kuna papa makangu na ye mobile na ye o atiki bita mwasi ya balaki ako tambola na mwasi ya ndumba ayako pengusa bisala kisabiso pe mama soki na ye baka bandaka ata yo azokamba pe choral okomi pe kokamba choral koma kosa loboko na ngai yo soki na tie ebikisa bato liboka bato ya bita yo olata ngo na nzoto okoma kobimisa kango échantillon yango wana nzamba yango moniko papa na ngai eza pasi sikoyo lele komi bongo nga sikoyo bofuti nga combien po ekomi ke yo futi nga mbongo nga na komi na ina bom église nga kombo na nga sikoyo ye kokoma na kati nzambe mutu a utiliser biso moi na kati église wana bandoki baze ebele mais lokwa bandoki wana ba étouffé bango na lidi moi ba bimisa ba dévoiler sekele ezate mama Colette ayebi et apôtre avandaka pa na ye abenga ka etake ko changer ndako aki na F4 azong na F3 na yebi pete soki pe apôtre aluka ka ye makango ya mwana bengana ka ye na yebi te po muto po bomba sekela bon o fatifoza ndoki yo pe parce que biso to na ndoki te to na vérité po biso to kota mon esprit ya nzambe biso to lokola angelo nzambe atindi na mokili po to sauvaka bato bakobunga nzela te lobana po alobi ke bofuti nga mbongo nga na za jaloux na ye na futi proverbe mbongo te nga ezosala nga pasi tant proverbe ayeki kosala séminaire awa atikelaka biso ba numéro nga na bengi na bi papa likambo ezo traumatiser biso biso tozolala te naza pe nga moko te na bandimi musu ba na église wana kuna bazosala de hypocrisie apôtre yo ndongo za wana lokolo dévoiler sekele na yo lokola lipa bakoteka na mama poto bako banga ndo pamela bango po za molima ko pamela menga ko pamela ngate po na ni mwana na yo ni tata na yo ni mama na yo bota pe ngate yango wana ko bazo kufebele kuna ngalo kwana ko kufa te po na mwana no tenga na sina nzamba sa délivrer kinga menga nzamba tininga mission na ya ko sunga yo po bungi nzelo ko kufa oke na enfer mondo te ya kabiso yo nde mtokele tubela hero tika lidi asa mwasa ekobo awa kuta ko zola ba makangu na poto awa ba makangu na poto kosa ko banda tongo bimi kuna ba ke rendez-vous na mibali misusu oko yo za na preuve wana na ko kanga na mutu a déclarer ka mwana ayaka na zemi ya 2 semaines toza wana ko mwana mobile wana vanda kana bondi na yaki na zemi ya 2 semaines ye lidi
aya kokosa ya porte mpo nga tana bisaka porte tosala ADN na mwana wana asutuka oyoki yango wana koyo lidi loko luki guerre na Augustine mbongo fo ya mulai o église ese si bolepe mbongo bato église nyonso tosomba esika bozwi oke kosomba yo kuna lopango soki na bibwa otie école wana soki milimo ka ya mbongo na bisaya na kati kuna ekozonga ka putulu te wana kende na ngasi koyo mabeni nga na sali bobenga nga pona nini nga na benga ki proverbe pona asunga biso parce que nga na mona ka lelo biso nde tozali toza na puissance obino bozana ngote na benga ki proverbe nga bi papa likambo eyeli biso ekosala biso pasi parce que nakoki komema ngo na niveau ya mabete parce que mboko eza mboka loi mboko elingi église alokuta te lokolo za collègue na musala papa yo taila biso na likambo yo po biso na niveau na biso tokoki yango te na bengi papa proverbe na sololi na ye na sololi ni papa na explique makambo nyonso papa bi est-ce oza na preuve nga bi papa naza na preuve te pona nini preuve ya lisoko lingi zwa numéro ya bita nga mama ogisi mutapesi zwa numéro ya bita benga bita ayebisa yo soki nga nazokosa lokwa ya lobaka bita na tambo ya ekobo bakanga ye 2 fois bita ndumba ye lidi ndenge kindumba ya kosa na Kishasa kuna pakoli yango bita aye ko balola yango wana nga na benga pa proverbe pona sunga yo po biso to koka yo te po yo za mutakoloba loba mingo pamela ka batu nde nzamba tinda kana mokilo pamela ka batu po bakufa nzone yo ndele mutoke na faire po yo pe no sale ekobo na bengi pa proverbe to solo ne pa proverbe mama ko silikana nute na yebi keza pasi ndenga koseli makambo me lokoyo kotelisa makambo ngo pa ya mosala nzambe ngai na kosoana papa na ngai na sololi na ye na sololi pe na maabita na yoka tous les deux côtés parce que juge ayoka kama to ya batu mibale ayoka ka lito ya moko te lokola yo apôtre yoka ka lito ya lidi lito ya venin o ese ezo bakisi koko na sale bakisi akufi atiki pa mama na ye mama ne deuxième femme yebisa ko pesa mwa ne conseil ndeni lidi alobaka émission na ye po aboma yo akoboma nde kaka yo moko c'est le moment on doit alobela qui en place oh papa mbiso papa na FBI ndena ali awako masolo nyonso lidio banda kosoa na ngai yo oza kotia monoko no pa ya moto yebaka te oso osambwe ndenge ozango na tika libala bato mena poto na mukanda no kendo ko déclarer okozonga nango na bambongo no zokanga potre ofutaka keo pension alimentaire mwana yo komona nde makambo ekobaluka na yebisi yo na yepa papa proverbe po asunga biso siko le yo benga inga pona za ina Angleterre nga na bengi yo oyebisi nga bike mama Augustine na soana papa na sopena mabita na zoya Paris tant na koya na Paris to sola mo membo mango na mbangu te ko kende pe ko funda yete yo loba ko funda ye ko ke na Congo mikili na banini na kepe na Congo mikili na Kazarema pona sa l'émission na bi ko sala ngote papa proverbe apekisinga bi mama Augustine na bi ko za na kanda kitisa motema oye ko lele pa na ngai mosala nzambe nga na yebi ndenge nini to ko soana mosala nzambe zana kimia yo polingi lokumu na yo esambwa te po ye ki kosenga aide pana lokola bosani bolamo yo asenga ke pana yo likambo te kende ngo na malembe ngana koya na solola na ye ebongo na ye bandenge ni to kata likambo ngo pendenge papa proverbe ye na pesi ata enkate poso to bitola na ngona bongo avana ya obenga nga lisusu une semaine après na bengi yo su bikono so na benga ko après 2 jours na bengi papa proverbe ponga la ka lisusu siko le na solo ina ye na be yo bengi nga na episa ki oni to solo oyebisi nga yo binanga ke oui nga moko pe apôtre ayebisinga ayebisinga makambo nyonso ke azala mwasi mama bita tout ça na sunga ye to boyokana kina ye bosololi na ye babike non proverbe ndenge ozokende bona Londres ozoya kokuta lidi aza suna ndaku te wale uta na munoko apôtre ye mo po makambo azoloba azoyeba te bosunga ye pardon po asa sesangani yaka koteya okuta su lidi na ndaku te na sina bengani ye aprove pa bon ça va prove pa bon papa ya solo makambo biyo ya solo na koyebisa pe na église na osenga pardon na kosenga na église ngala mwasi na ngabita saka mabete tozongana siko lelo ya biso yo telema na place wana siko yo mama Aimé bino likambo nini bokweli na apôtre yoko na famille na bino asali nini ntango na tindaki yo po bokendo sambela kuna lobaka na mukuse donc na mukuse ezali ke papa talaka awa tozolaki na ye donc tozalaki na sœur na biso aza mwasi kotanga kombo te donc ça sert à rien atanga kombo na ye azalaki na problème azalaki na besoin ya prière na bengi papa esi papa en tout cas il faut sunga mwana na yo po bosi bomonana ayaka po obondela na tina na ye mama wana lera kendaka po abondela lui bakota jeune ya prière il y a 3 jours asengaka ye donc le ko komaki pokwa il fallait bakende kozongisa ye alobi na Tony
akende kozongisa ye oyo akambaka bagene na etonga ya papa iyo alobi na efo atiela essence mais mama wana na poche na ye azalaki kaka na 30 euros azwi 20 euros atieli essence bake mpo bazongisa akenda kutu mpo bazongisa ye te parce que ifale mpona kofungola gene oyo bakotaki na papa avant papa bondela na ntina na ye ifale apesa ye mbongo mais ye lokola mbongo combien ayebaki mpe mbongo nini ifo apesa ye te ayebaki kaka ke mosali na nzambe azosunga nga mpo na mabondeli eye kosala ke ifale apesa ye mbongo alobi na ye na mbongo te alobi na ye ifo kende luka mbongo sino te na kobondela na ntino te azongi sikoyo ndako kozonga azongaki mpo azwa chèque akende kosimbisa bango soki salaire ne eleki mpo akende korécupérer chèque azwa wana akende kosimbisa apôtre mpo asala prière eye kosala ke atiaki essence ya 20 lere bazongi bakomi aye na chèque alobi ifo bakende kozongisa mpo aza mwasi ya bato mwasi ya libala alobi na ye toni kende ozongisa o te papa nga na kende kozongisa ye te mpo voiture ezoningana essence eza moke yo tielaki essence ya combien ifale otiela essence ebele ndenge nini otieli ye essence ya moke 10 euros oyo mama wana atikalaki nango abakisi lisusu essence azwi chèque na ye asimbisi bango alobi nakoya kozongisa nakoya na mbongo soki salaire na ngai eleki mpo na récupérer chèque bandeko na ngai yesu oyo akufela biso na ekulusu tofuta ye nini na makila oyo asomba biso tofuta ye nini parce que yesu le abandaki kotinda badisciple na ye ale prêcher ne demander ni l'or ni l'argent parce que nzambe lor e l'argent eza ya ye nyonso ya mokili eza ya ye nzambe soki abengi yo na mosala na ye apesaka provision nzambe abengaka jamais moumbu na ye asala mosala soki nzambe afuta ye mpo mitema oyo yango nde eza église église eza 4 miri te église eza mitema epuis nzambe aza kosenga biso luo ya ye soki nzambe abengi yo parce que papa aloba yoko aloba amona moto amona nzambe amona mai yango aza makasi na délivrance mpo na bato bongo soki amona nzambe mpo na nini nzambe loi oyo alobi ya 4e commandement oyo abeta yango na maboko na ye mpo na nini ayebi kosalela saba te ese bino na église boza na preuve bato oyo adélivre bazalaki na maladi bademo mpe nga naza na bango te papa biso soki toya epai yoko tomona toyebi yoko na nzela ya proverbe 30 yango topusanaki pembeni na ye likambo te mama wana madame mama sikoyo olongwa église poni balobi kuna paster akoma ye kotonga yo olongoli bazemi bokenda olongola zemi ye azalaki ensemble na yo en tout cas eza mawa mingi parce que apôtre ye moko ateyaka biso ke totonga te tofinga te tosiportane mais eza mawa eza pasi papa obungi nzambe oyo atindaki yo mission kaka nzambe wana susu abungisi yo eza impossible papa nga eza pasi apôtre otelemi na etumbelo lié sacré oyo nyonso tu yo moko obenga yango ke eza saint ozoloba ke Rose na mobali na ye soki bakimi église parce que alongoli zemi tata kaka yo moko oyebisi mobali oyo yanga mwasi no soka abeli eza susi mutu ebelisi ye kaka yo moko lisusu obaluki okoti penda okoti na doctrine na Lydie parce que Lydie azane mutu alokuta sa mutu songi nga na vanda na kati ndako na yo atonga mama Colette epa na ngai Rose atonga Pacifique epa na ngai Rose atonga mama bebe oyo bebe oyo azalaka tangu nyonso tu akobenga ye course akimi mbango atonga epa na nga moko Rose kaka le lisusu papa okoti susu na kati ya nzungu ya Lydie boye ndenge nini papa tozokende wapi oteyaka biso oyembango penza mokolo wana okozala wapi yo moko lobaka ntango nyonso esalaka yo pasi nayo ozali fe esalaka yo pasi
papa zongela nzambe milimo boni bana boni nzambe apesi yo bakomi gauche droite gauche droite gauche droite eza mawa papa nga soki nayaka na liziba nayoki liloba oya ya nzambe ata na kati ya monoko na yo nazwa babiju na nga nyonso babiju na nga tu nazwi na pesi mpo esunga mosala nzambe lelo ekoma lidi alataka ngo aza mpe mwasi na ye mwasi ya makango papa nabondeli oyo na bolingo ya nzambe abiju na nga nasombango na pasi babiju na nga nazwango na pasi soki napesaki esunga mosala ya nzambe lelo ekomi ya makangu na yo ndumba oseparaka ngai na Jean-Pierre ekobo teti kobalana boza nanu nzoka ye moko vivane ko bafiancé papa boza nanu bafiancé nzoka ye moko ekobisi mobali na ngai nazolambela ete na ye na ndako na yo ok yo moko ozana ekobo papa tozokende wapi apôtre tozokende wapi okoya kozika na moto pamba yo moko olobaka oyebi moto wana oyebi nzambe wana papa zongela nzambe zongela ye mama Rose suka nanu wana nayebi ke bozana émotion mama Titi banda ngana yaki na boye kokende église parce qu'elle est na komi vendredi na bengi na ndako apôtre lidi oyo ayebisa nga se alongwe oyo alobaki na église ke akosenga pardon azako vivre na ekobo mutaya minga na fone pe apôtre azebisa nga apôtre alobi to bokutanaka alobi na église yango bomonaki nga na boyaki koya kokende oteya na place 2 heures des abongo mais dimanche yaki oteya kuna alobi nga nasali montage na ina yiba bandimi na ina sali mabe na yite ba mama bino bozali asi na invité bino boya place nga na sambela bona loto tokende ye moko tanga kende kuna susulukuta donc ba maman ata moko na invité était aya même na moisson mondial place to sambelaka chaque samedi to za na prière na invité bango te donc na yebisi bango le remonte donc na yaki te pona boyaki kokendo sangana na bato masumu mais maman est-ce boko yebisa bato makamuni apôtre bien que tozao collaborer na ye makamuni azalo bana sima mukongo nange pa na bino pe lobby lere ngana yete atongi nga na église nga na publier makambo mwasi ne tosololaki ba menace ni na sali epa na bino pe botangi ba message boni azofinga ngai nzamba zo lokumu papa na sepeli mingi parce que ndengo ebisaki biso ke mama Augustine azoya na mama Colette na mama Marie mama Rose toya tomona na bango toyoka makambo bango bakoloba nga nalobaki na ozala plus na ba question ya ko poser mama Augustine parce que likambo yo tango toyoki yango en tout cas biso nyos tout sepeli na ngote to sepeli na ngote parce que apôtre amutu na nzambe azana eloko na nzambe comment ça fait-il ye apôtre azovanda na nini apôtre vendredi asuka na zaki na église ate yangai na lata ba fantaisie ya dragon. Bon, comment ça fait-il? Il y a zolo banabiso ke tozola taba pantalon, tozola taba nini tokende na enfer. Bongo ekobo, ko kende na enfer te. Ekobo ko mema mutu na enfer te. Voilà pourquoi na yaki pona poser ba mama question. Mais naza désolé vraiment pour na apôtre na oyo. Na comment on va français? Sikoyo naza vraiment désolé parce que lobby tant on a moni yango na internet proverbe abengi alobi bo fungola internet botal na fungoli na tali na yoki ndenge mama bita yoko na kisasa azoloba ngala lobi oh mais donc likamango ça solo ngai pe mutu na bengi yoko te mama eme mutu bengi mama Lidi tant ba solo na mama Lidi atomboki pona biso toyebaki kaka ke mama Lidi ayoka na ye yango te amoni kaka l'air mama eme bisere fungola internet tala parce que biso na bango bayoka vidéo wana ya ça fait 3 semaines mais parce que biso proverbe toyebaki te biso tango tomoni yango tolobi eza nouveau yango mama eme abengi mama Lidi parce que tozai koloba na suite tozai Lidi ndenge bolingi abengi Lidi parce que tozali ko solo asute tozali ko kende sukuna te makambo mama eme autu ko expliquer awa nga même na petite sœur tozwa ki problème bon bref tozali ko solo te ya bengi mama abengi Lidi alobi tala yango
mais Lydie quand même ayambaki ye na gentillesse nyonso alobi tala na internet botala likambo oyo ezoconcerne bino alobi bon nazotala yango na korapele arapele mpe mama Aimé babandi kosolola bazosolola bazwi vraiment temps mais ye atiaki oparler nga nazoyoka mais asololi na nga te alors nga nazwi ye telefone nabi nazwa ye mama Lydie nga abi te kosilika komonte boye nano te kosilika te abi te matiti parce que makambo oyo nayebi yango te nga na kobenga mwasi wana ndenge alobi makambo parce que na kati ya message wana mwasi wana alobi nini ke mama Lydie aboma mobali na ye Lydie nga mpe na mesana te mama boti yo nakapu mama monene lokola yoka epesa grade monene leki moko mosika topesaka ka na respect mwasi te yo kolokola respecte biso te Lydie seigneur bon Lydie sikoyo nga na bandi koloba na ye alobi te nga fana benga ubie bosolola na ye apôtre il faut démentir asala pe vidéo démentir makambo oyo ye bita alobi siko nga na yebise na bibo pase nga kasi yoko nde nazwi yoko tobandi kosolola na yoko tosololi eleki nango mpe bien tosololi na biso mpe bien bon te alobi nini mpo na ngai il faut loba bato bayoka boza batémoin wana alobaki na alobi eloko moko te azo te aloba nini mama nazoyeba esu te oyebi bien na bosanaka nga nasamba te alobi nini mama alobi ke ndenge nini Proverbe 30-30 soka tchenini wana eza po ayiba ye bandimi na ye mais mondial na bino wana ensemble na bino wana bokende liboso ya moso mondial bokende liboso te po alukaki nga na futa ye mbongo mais lokola nga na pesa ye mbongo wana te yango azalango bandimi nyonso bakei badonateur bakei émission wana yango wana bimisa émission wana eza kumo te beaucoup monté par rapport à quoi pour voir wana pauvre mutalobi te voilà nyoto toza koyoka ezali mwasi na ye même pas na ngai moko afingi mama bita wana alobi aze kobiste mama bita asala ekobo deux fois basi baboyana Lydie nde asala ekobo deux fois Lydie nde ekobo yakutu ko apôtre ekobo Lydie nde yo ndenge osala Lydie tout bela pardon ma sœur osala leki nanga musika na ono peso ka respect mama pour apôtre Lydie liboke oyo mama no atindaka wana mobali no akishasa liboso tata mwana wana akufaki na liboke bopeseka liboke tata batalamuki te basundolo na zemi bita lokoti yo abita pe mama ezaka mosala nzambe koyambaka bato na bandako te mpo bandemo bazebe tande oyo oyambaki ebotelo malere oyambaki mpo na nini ozali mosala nzambe aye abotelo libala liboke wana bopesaka mobali wana akufi basundolo na ndako ozwi apôtre oye susu mama nazotinda koko na yo anganga wana oyo akufaki chance nga napesaki mbongo na nga te bakunda ye kwa nga kazwa chance na nga mais azwaki mama na ngina poser question est-ce que vraiment na makambo wana eza solo ke famille nani mobali na ye aliaki liboke pe akufi eza ya solo yoki mabita ne alobi te eza ya solo parce que ndenge ezali wana makambo wana nyonso nga nayokaki yango na Kinshasa soki mwasi wana azalaki mayele fallait pas approcher ngai parce que na linga isi koya te po ba bêtise nga tangu na yaki liziba na yebi ki apôtre lakisa biso Lydie naka Kinshasa na okaka liziba za mibale bon mususu wapi okuna ya mama bita ye nani o mwasi apôtre ngabi mosala nzamba tambo donc yo okendeki kokuta makambo wana Kinshasa nakende okunda papa na ngai nakende okunda papa na ngai lokola aza mwasi ya venin alika kozwa bato milimo yezo banini ke prophète bazo botola ba âme yalingaka botola nga na aéroport akamati leki na ye trésor akambuma miso kala kwa ye moko aya kozwanga na aéroport ko nakende pa na bango yo Lydie yo yebinga ndako ngwa malonga boza ko apôtre zo futa bino ndako mama no za deuxième bureau te tata no zo kokoboko lete oyo ko bani bozwanga na kenda ndako na mina ekobo koko no akufi yanganga atiki biloko no so pa mama no ale yo trésor ya kozwanga to ko sambele pa na bino ngai toza na ndako te ngai kele la tata na nga kufi nakele kokota na buzoba na yo nzoka ndo za no venin mama badame bazaka Eve bakebele Lydie Maman Augustine, siko yo apôtre ayai kolelela yo osunga ye
mwasi aza ndenge alelelaki yo ndenge mpe alelaki epa na nga me nga sikoyo na bonzambe il faut tosunga nalingi sikoyo biso groupe oyo mpo tomoni tolakisa iyokoki aza mayele mingi te abunga nzela faut tosunga mwasi na ye wana aya awa ese boza capable tosala cotisation mwasi wana aya bita aya iyoko akofukama na video asenga mokili pardon mpo topesa bita papa proverbe merci papa moni ngai ata iyoko afingi nenga na etumbelo iyoko ata lobi n'importe quoi na komba Augustine po le kwa ya balwa kana makambo 1000 fois mais nga lokwa na zwaki engagement na nga lidi na kisi na yo nga na kolakisa ya biso balari okosimba ngai te soki okolokisi nga na beta baboloko te to beta ngai na kobeta nga banganga eza Yesu ngai na komema soki balari boza na kisi na bino fo pesa nga ona ko na moto papa yanga avec ne fo lidi akufa nanu ete wa bilo wala biso to yeko boma mutu ngai papa ndenge za lokwa na zwaki engagement bita zali mwasi apôtre oyo amoni na ye passe amen ngana kotika bita te parce que ngama on a préféré moi ça mi balete moi ça mi balaza ndoki ngana ko sunga bita o mato kita porte na senga yo pe ni un cas ba maman na question msuna na tu poser question maman après parce que na yaki avuma pona ngo sikoyo ye nani lidi lokwa fandi wana est-ce que ayebi ke iyoko apôtre ayaki ko senga yo po sunga ye pona bita kasa ko apôtre ko yebisende ni apôtre tanga moni ke to komi serré te poto yo sengi edi photo yo yebaka be evolution ndenge zoleka moi solo kwa zandoki ainga kolanda ka mutu akangami na mobile na ye il faut ayeba soka moni ke mobile azolo bele makamte akomi ko pinir mobile na ndako ya solo tanga komi ko pinir mobile na ndako ko mobile lo ba abetaka ye so ba monaki dimanche azo boiter lidi oke ko beta na mosala ya nzambe na salle de bain asopile mai ya monaki dimanche azo boiter l'église lidi mutabetaki lidi abetaki na salle de bain abetaka ye soki azana problème na apôtre asufraka wana na eza kutu teke gauche droite apôtre asufraka donc lidi donc eza mpasi apôtre asufraka vraiment donc so baza na ba problème akolambela ete akobima na etongo akoya pourquoi oyebike bien afingaki na miso batato nyonso baza wana bakoma kolongisa ye bana nie ezala mama tu ndeko za lokima na orléans za ndoki mama tu ndena mama tu te na benga papa te ya lata liputa mwasi na orléans lata pantalon mama tu yo loko kima na orléans za ko pumbuka na banzete oyesu ko pumbuka na ndako alidi eza mutu akisi na yo ndoki bosaleka bobo ma yoko te yoko za moto na biso yoko yaka ndoko bikisa biso to yaka na malade epana ya kutana kana nzambe botika matu mama tu botika yoko asa musana me boye baka lokola yo yele yoko boko simba ye kaka yo na lidi ko kufa mine mona ni matu tata mo bibosa rate o bando ya poto lata liputa ko longola ka bakushi ko lamba kana olula pe cuisine awa oyebo lamba mama tu amakasi so yo conseil yo pesa nazo tuna lisusu mama nalobi makambo yo zolo bawa ozana preuve mais oui parce que na vanda kuna ovanda kuna mais ba babi ba yo kima kuna poza ndoki yo za kopumbwa na putu mama batu nyonso na kata ndako wana baza bandoki mato ye moko ndoki Claudine avana ndako wana ndoki Pichu ndoki ngai Marie Claire ndoki ok ndenge apôtre azabongo ndoki lidi ye moko sireni o baganga ka sireni to chasser lidi ye moko po mwasi okoma na niveau ko koisa mosala nzambe oza sireni et puis balobi apôtre Iyoko alingaka bobela moto te Tenga la zik ça va mikolo a changer la ba ko bondela mikolo nga na changer papa atonde na zo sudi sibate nga na ko tindela ka lidi moto lidi nenga za ko sika na musika nga na yebi nde ba priya kana za combattant na yebi ndenge ba priya kana bando tindele moto ko bana na makolo na ye ti na nzoto na biso basi akozika ponenge za na satela yango na sambeto nzungu oyoki mutanga ke Kinshasa nga ke no pese biloko amema nzoka ndazo ki kisatiaki na kati kuna po bake sala ngo délivrance bake suko o renouveler ngona Kinshasa mutu ana boyi baba kisadozi aboyi boke kozwa na ma pacifique pena yo po oza no trésorier te oza zoba o kamati boke obimisa mbongo boke otika biloko wana express oyebaki eloko ni yaki na kata biloko wana ya mawa tro bobondela malamu so bo sambela église pona fana leki abwasa komone na Vivi
Ovanda papa ya mama bita. Ya robota. Ana papa robota tendeni. Yo ovanda pa mabito wanga ni mabita. Mabita lambela ka yo ngo voyager. Ba voyage ne rata combien de fois. Il que a papi boisa. O wanga ni mama bita. O koma mama Lidi garde ko. Bino ni so bana kata nzungu Lidi mawa to luka mabota batala yo ko joyeux te. Apôtre Penzamba asuta tie pembeni pour basa la délivrance. Bon, toujours comme la première partie aussi là, je crois na lingaki ba maman ba loba boyoka qu'est-ce qui s'est passé ngana yoko to na problème te c'est eloko moko kaka na sepelité na remarka ki aza lokuta aza songi aza insolent aza na molimo nzambe te ayaka na église ko pesa batu kaka ba verset expliquer yango te et puis ba verset wana eza démon moko asuflaki na matoi et donc yoko aza na ba kisi o ya simba kale azaki musicien atikate na solo la kinaye na malembe na sali 3 semaines ya négociation ngana yoko akosinga kaka kokosa ya suka yalaki alobi yaka kote ya dimanche mais Lidi okute déjà assez akenda na kosenga pardon église pour moi sinangaya alors l'air na ye na kuti ba buso bandengwana yango na boyaki kokende koteya en plus de cela na Manchester a promettre nga akopesa ngambongo pona beta lisolo te na tikango na yaka na teya na sala musala nzambe makamwana kipango te nga mutafutaka nga eza Yesu naza na compromis moko te na pasteur moko afuta nga mbongo pona boy alors eloko yeko sala ke na publier kaka masolo ya mwasi wana parce que yé déjà dimanche lokola nga na yaki te batu bayeba ke naza na Paris ake kokosa ke proverbe ayete azosenga nga mbongo pe asali montage ya video moko atia na YouTube bino bolandaka su YouTube a proverbe te po eza lokuta bandimi bazali kuna bakomi ko bela ba bi proverbe na yo pe ndenge nini okomi ko senga biso mbongo komo sa ba chantage tiela biso na video wana to yoka to yeba yo sali montage ndenge nini yango moni na tiaki video ba yoka enregistrement ya mwasi na ye etikali enregistrement ya ye moko iyoko o ya benga kinga azolo bandenge Lydia nyoko la kende Lydia betaka ye wana na pesi ye une semaine soki asengi pardon te na kotia video wana bato ba yoka ye moko ndenga zo benga nga po mama benazalaki papa moko na Manchester o atekela nga mituka zaki na ndako azoka ndenga zoloba alors bible zoba soki mutu asali mabe o conseiller o bendie na malemba yoki te bimisa na poasa po bato ba mona misana na enangonga oyo apôtre Yoko ozali na kati ekobo lolo na kangi yo mabondeli okoki koteya lisu te ndenge bateyaki na Kinshasa oteya lisu te soko zo continue kosala yango soko sengi pardon te nzambe na likolo akobeta yo otindeli nga ba menace olobi na Paris bato bakobeta nga oza na ba voyou bakwatake nga likambo te naza na Paris tinda bato oyo olobi okotinda pe nasali video mpo na bana na nzambe baye ba ce qui s'est passé donc na suki ya pona lelo na ebite ba mama soki bozana likambo ya kokabwana ndenge toyokani pona papa proverbe ngai loba nga suki ya li papa na nga apôtre na linga ko mingi mo ano kisi tikande lokuta tika lokuta papa soki lokuta na songi yango nde komemo na enferme biso to lingi yo ata lelo yini biso makamno so to sala ozomona mabe me ngai Augustine un jour okosepela na ngai oyo yebaki ngate oyaki nde koluka ngai ngai na kosungoka tina suka me papa tambona na bonzambe eloko na sengi yango wana mama oza likambo koloba eloko na ina na bakisa lisusu apôtre oteyaka vérité ndenge yo moko olobaka église communale lokuta garde corps na bino Tony atelemi na liboso église témoignage est-ce que Jean-Pierre Ango vraiment oye azoko lobela ke bakangaki ye ezalaki na bututo na moi po yende mutu atikala na komisaria kuna do biso tokenda tokuta ye tobimi pe totiki ye me eke ebaluki papa lokuta ekomi na église abatankolo papa zongela nzambe aza nzambe ya mawa ako yoka yo me yo penza papa nzambe na kati no aza sute
aza lisusu te parce que nzambe alingaka lokuta te alingaka muta songi te alingaka moyibi te alingi bata masumu me alingaka lisumu te yo moko oteyaka biso. Mama Rose wana kitoko tosikomi na suko ouais tuna question. Bien sûr maman. Mais sikoyo makambo oyo ye apôtre abengaki yo po aloba no concernant Lydie ke azobenga na Lydie na ndaku Lydie azokite ndaku est-ce que makambo ngo eza ya solo parce que Lydie azaka na ndaku? Comment ça fait-il que y a bengi bato ba aider pour Lydie akende mais Lydie azaka wana donc Lydie ayebi yango te? Lydie ayebi et apôtre azana ba problème. Maman Benaza témoin, papa Pierrot aza témoin, ayoka kindenge tout ça solo na bango. Apôtre a ba problème mais aza esprit ya lokuta ya ngwa ko souffrir. Suka ya mi yesu te a okufa. Oyo parole à l'homme de Dieu. A okufa po nzamba robeta ye. Et loka makasi to ko sala biso ba maman ezali to sunga. Maman o aza na Kinshasa aya. Ako sauver vie apôtre pour Lydie azana bomo été ya kolinga ko sauver yoko siko ndenge na yoki abotola ena ba carte bleue na ye asimba mbongo te apôtre même badimi Lydie mutaliaka est-ce que c'est vraiment maman mais pour azana secret ba yebi secret bino boyebi apôtre na Lydie ba na secret ba yebi yango na Lydie ayebi makambo nenyo soto yango azobotole ba mbongo wana Lydie ayebi donc Lydie peut faire bon abongo la motema so abongo motema te et sur le mobile obotoli ba carte bleue obeta ka yebi susu oyo ko la kaye alingi ete akokosa et apôtre Monica azui moi so ozui ndendoki mais baninga za so lingi mutu te mais oyebi si vérité ke na ya ko bata ya kina mission na ye abengaki sasa kuna biloko ande kola bina zo boya ngai to komezanga yebiso na oyo aza kuna mission na ye elaki yango wana mais ye banga ko boma apôtre te bazo boma nde yo mama na komi ko tenanga kuna mutu ko nzungu basimsaki akisi ako kasundenga ko memela eleki kilo kokwa kenda na ya tikele mikumba tokomi na suka message ya suka ba maman parce que toujours message ya suka pona nga vraiment ezaka pona nzambe wana susu abungisi yo eza impossible papa nga eza pasi apôtre otelemi na etumbelo lié sacré oyo nyonso tu yo moko obenga yango ke eza saint ozo lobake Rose na mobali na ye soki bakimi église parce que alongoli zemi tata kaka yo moko oyebisi mobali oyanga mwasi no soka abeli eza susi mutu ebelisi ye kaka yo moko lisusu obaluki okoti penda okoti na doctrine na Lydie parce que Lydie azane muta lokuta sa muta songi nga na vanda na kati ndaku na yo atonga mama Colette epa na ngai Rose atonga Pacifique epa na ngai Rose atonga mama bébé oyo bébé o azalaka tangu nyonso tu akobenga ye course akimi mbango atonga epa na ngamoko Rose kaka le lisusu papa okoti susu na kati nzungu Lydie boye ndenge nini papa tozo kende wapi oteyaka biso oyembango penza mokolo wana okozala wapi yo mokolo bakatango nyonso esalaka yo pasi nayo ozali fe esalaka yo pasi papa zongela nzambe milimo boni bana boni nzambe apesi yo bakomi gauche droite eza mawa papa nga soki na yaka na liziba na yoki liloba oya ya nzambe ata na kati ya monoko na yo nazwa babiju na nga nyonso babiju na nga tu nazwi na pesi po esunga mosala nzambe lelo ekoma Lydie alataka ngo aza pe mwasi na ima mwasa makango papa na bondeli o na bolingo ya nzambe ba abiju nanga nasombango na pasi babiju nanga nazwango na pasi soki napesaki esunga mosala ya nzambe lelo ekomi ya makango na yo ndumba oseparaka ngai na Jean-Pierre ekobo teti kobalana bozana nu nzoka ye moko vivane ko fiancé papa bozana nu fiancé nzoka ye moko ekobisi bali na ngai na zolambela ete na ye na ndaku na yo
Ok, yo moko ozana Ouais, ekobo. Papa tozo kende wapi? Apôtre tozo kende wapi okoya kozika na moto pamba yo moko olobaka oyebi moto wana. Oyebi nzambe wana papa. Papa zongela nzambe. Zongela ye. Mama Rose sukana nuana na yebi ke bozana émotion. Mama Titi banda ngana yaki na boye ko ken église parce qu'elle est na komi vendredi. Na bengi na ndako apôtre lidi oya yebisa nga se alongwe o alobaki na église ke akosenga pardon azako vivre ko bomuta ya minga na phone pe apôtre azebisa nga apôtre lobi to beaucoup tanaka lobi na église yango bomonaki nga na boyaki ko ya ko kenote ya na place 2 heures des abongo mais dimanche ya ki ote ya kuna lobi nga na sali montage na ina yi babandimi na ina sali mabe na bite ba mama bino bozali isi na invité bino boya place nga na sambela to yena bona loto to kendeni ye moko tanga kende kuna susulu kuta donc ba maman ata moko na invité été aya même na moisson mondial place to sambelaka chaque samedi to za na prière na invité bango te donc na yebisi bango le remonter donc na yakité pour na boyaki ko kendo sangana na bato masumu mais maman est-ce boko yebisa bato makamuni apôtre bien que to za collaborer na ye makamuni za lo bana sima mukongo na ngepa na bino pe lobby lere ngana yete a tongi nga l'église nga na publié makambo mwasi ne to sololaki ba menace ni na sali et pas na bino pe botangi ba message boni azo finga ngai nzamba zo lokumu papa na sepeli mingi parce que ndengo ebisaki biso ke mama Augustine azoya na mama Colette na mama Marie-Claire mama Rose toya tomona na bango toyoka makambo bango bakoloba ngana lobaki na ozala plus na ba question ya ko poser mama Augustine parce que likambo yo tango toyoki yango en tout cas biso nyos tout sepeli na ngote to sepeli na ngote parce que apôtre mutu na nzambe azana eloko na nzambe comment ça fait-il ye apôtre azovanda na nini apôtre vendredi asuka na zaki na église ya te yangai na lata ba fantaisie ya dragon. Bon, comment ça fait-il? Il y a zolo banabiso ke tozola taba pantalon, tozola taba nini to kene en enfer. Bon ekobo, ko kene en enfer te. Ekobo ko mema mutu en enfer te. Voilà pourquoi na yaki pona poser ba mama question. Mais naza désolé vraiment pour na apôtre na oyo. Na comment on va français? Sikoyo naza vraiment de zéro parce que lobi tant on a moni yango na internet proverbe abengi alobi bo fungola internet botal na fungoli na tali na yoki ndenge mama bita yoko na kisasa azoloba ngala lobi mais donc likamango ça solo ngai pe mutu na bengi yoko te mama eme mutu bengi mama Lidi tant ba solo na mama Lidi atomboki pona biso toyebaki kaka ke mama Lidi ayoka na yango te amoni kaka l'air mama eme bisere fungola internet tala parce que biso na bango bayoka vidéo wana ya ça fait 3 semaines mais parce que biso proverbe toyebaki te biso tango to moni yango to lobi eza nouveau yango mama eme abengi mama Lidi parce que tozai koloba na suite tozai Lidi ndenge bolili abengi Lidi parce que tozali ko solo asute tozali ko kende sukuna te makambo mama eme autu ko expliquer awa nga même na petite sœur tozaki problème bon bref tozali ko solo te ya bengi mama abengi Lidi alobi tala yango mais Lidi quand même ayambaki na gentillesse nyos alobi tala na internet botala likambo ezo concerner bino alobi bon nazo tala yango na ko rappeler a rappeler pe mama eme babandi ko solola bazui vraiment temps mais ya tchaki au parler ngana zoyoka mais a sololi nangate alors ingana na zui téléphone na bina na zoyi mama Lidi ngabite ko silika ko monter boy na noter ko silika te habite matiti parce que makambo na ebi yango te ngana ko benga mwasi wana ndenga lobi makambo parce que na kati ya message wana mwasi wana lobi nini ke mama Lidi aboma mbali na Lidi anga pe na mesana te bati yo po mesana te ni mama boti yo nakapu mama munelo ko yo ke pese grade munelo leki moko musika to pesa kana respect moi c'était yo ko respecter biso te Lidi Seigneur bon Lidi sikoyo ngana bandiko lo bana ye alobi tenga fana benga ubie bo solola na ye apôtre il faut à démentir à ça la vidéo à démentir makambo oyo ye bita alobi
siko nga na ebise na bibo passé nga kasi yoko nde nazwi yoko tobandi kosolola na yoko tosololi eleki nango mpe bien tosololaki na biso mpe bien bon te alobi nini mpo na ngai il faut loba bato bayoka boza batémoin wana alobaki na alobi eloko moko te azo te mais alobaki nini mama nazoyeba esu te oyebi bien nabosanaka nga nasamba te alobi nini mama alobi ke ndenge nini proverbe 30-30 proverbe 30-30 soki atie nini wana eza mpo ayiba ye bandimi na ye mais mondial na bino wana ensemble na bino wana bokende liboso ya moso mondial ya moso mondial bokende liboso te po alukaki nga nafuta ye mbongo mais lokola nga napesi ye mbongo wana te yango bandimi nyonso bakei badonateur bakei émission wana yango wana bimisa émission wana eza kumo te bokumo te par rapport ya kwa po voi wana proverbe moto alobi te voi wana nyoto toza koyoka ezali mwasi na ye meme epa na ngai moko afingi mama bita wana alobi aza ekobiste mama bita asala ekobo 2 fois basi baboyana lidi nde asala ekobo 2 fois lidi nde ekobo ye kutu apôtre ekobo lidi nde yo ndenge ozala lidi tubela pardon ma sœur oza leki na ngai mosika na opesa oka respect mama mpona apôtre lidi liboke oyo mama no atindaka wana mobali no akishasa liboso tata mwana wana akufaki na liboke bopeseka liboke tata batalamuki te basundolo na zemi bita lokoti yo abita pe mama ezaka mosala nzambe koyambaka bato na bandako te mpo bandemo bazebe tani oyo oyambaki ebotelo malere oyambaki mpo na nini ozali mosala nzambe aye abotolo libala liboke wana bopesaka mobali wana akufi basundolo na ndako ozwi apôtre oye susu mama nazotinda koko na yo anganga wana oyo akufaki chance nga napesaki mbongo na nga te bakunda ye po nga kazwa chance na nga me azwaki te mama na ngi na poser question est-ce que vraiment na makambo wana eza ya solo ke famille nani mobali na ye aliaki liboke mpe akufi eza ya solo yokoki mabita nde alobi te eza ya solo parce que ndenge ezali wana makambo wana nyonso nga nayokaki yango na Kinshasa soki mwasi wana azalaki mayele fallait pas approcher ngai parce que na linga ici ko yete po ba bêtise ngata nguna yaki liziba na yebiki apôtre Alexis biso lidi na ke kisasa lo ka ke liziba za mibale bo mususu wapi o kuna ya mama bita ye nani o mwasi apôtre ngabi mosala nzamba tambo donc yo okendeki kokuta makambo wana kisasa na kana okunda papa na ngai na okunda papa na ngai lokola aza mwasi ya venin alika kozwa batu milimo yezo banini ke prophète bazo botola ba âme yalingaka botola nga na aéroport akamati leki na ye trésor akambuma miso kala kwa ye moko aya kozwanga na aéroport ko nakene pa na bango yo lidi yo yebinga ndako ngwa malonga boza ko apôtre zo futa bino ndako mama no za deuxième bureau te tata no zo kokoboko lete oya ko bani bozwanga nakene ndako na ekobo koko no akufi yanganga atiki biloko no so pa mama no ale yo trésor ya kozwanga to ko sambele pa na bino ngai toza na ndako te ngai kele la tata na nga kufi nakele kokota na buzoba na yo nzoka ndo za no venin mama badame bazaka eve bakebele lidi mama Augustine siko yo apôtre ayaki kolelela yo osunga ye mwasi aza ndenge alelelaki yo ndenge mpe alelaki epa na nga me ngai sikoyo na bonzambe ifo tosunga nalingi sikoyo biso groupe oyo mpo tomoni tolakisa iyokoki aza mayele mingi te abunga nzela fo tosunga mwasi na ye wana aya awa est-ce que vous êtes capable de tout ça la cotisation moi swana aya bita ya iyoko akofuka na vidéo asenga mokili pardon poto pesa bita papa proverbe merci papa moni ngai ata iyoko afingi nenga na etumbelo iyoko ata lobi n'importe quoi na komba Augustine po lokwa ya balwaka ne makambo 1000 fois mais nga lokwa na zwaki engagement na nga lidi na kisi na yo nga na kolakisa biso balari okosimba ngai te soki okolokisi nga na beta baboloko te to beta ngai na kobeta nga banganga eza Yesu ngai na komema soki balari boza na kisi na bino fo pesa nga ona bona na moto papa yanga avec ne fo lidi akufa nanu ete wala biso to yoko boma moto ngai papa ndenge za lokwa na zwaki engagement bita zali mwasi apôtre oyo amoni na ye passe amen ngana kotika bita te parce que nga mona préférera moi ça mibale te moi ça mibale aza ndoki ngana kosunga bita o matoki ta porte na senga yo pe ni un cas ba maman na question msuna nga tuna poser question maman après parce que na yaki avuma pona ngo sikoyo ye nani
nani Lidi loko afandi wana est-ce que ayebi ke yoko apôtre ayaki kosenga yo po sunga ye po na bita kasa ko apôtre ko yebisa ndeni apôtre tanga moni ke to komi serré te poto yo sengi edi foto yo yebaka ba évolution ndenge ezoleka moi solo kwa zandoki ainga kolandaka mutu akangami na mobile na ye il faut ayeba soka moni ke mobile azolo bele makamte akomi ko pinir mobile na ndako ya solo tanga akomi ko pinir mobile na ndako ko mobile aloba abetaka ye so bamonaki dimanche oyo azobwate Lidi oke kobeta na mosala ya Nzambe na salle de bain asopeli mai yango monaki dimanche azobwate l'église yango lokolo pasi Lidi mutabetaki Lidi abetaki na salle de bain abetaka ye soki aza na problème na apôtre asufraka wana na eza kutu teke gauche droite apôtre asufraka donc Lidi donc eza mpasi apôtre asufraka vraiment donc so baza na ba problème akolambela ete akobima na ye tongo akoya pokwa oyebike bien afingaki na miso batata nyonso baza wana bakoma kolongisa ye bana nie ezala mama tu ndeko za lokima na orleo za ndoki mama tu te na benga papa te ya lata liputa mwasi na orleo lata pantalon mama tu yo loko kima na orleo za ko pumbuka na banzete oyesu ko pumbuka na ndako alili eza mutu akisi na yo ndoki bosale ka bobo mai yoko te yoko za moto na biso yoko yaka ndeko bikisa biso to yaka na malade pana ya kutana kana Nzambe botika matu mama tu botika yoko asa musana me boye baka lokola yo yele yoko boko simba ye kaka yo na Lidi ko kufa mine mona ni matuta tata mobibosa rate bando ya poto lata liputa kolongola ka bakushi kolamba kana kolula pe cuisine awa oyebo lamba mama tu amakasi silo yo conseil yo pesa nazo tuna lisusu mama nalobi makambo yo zolo bawa ozana preuve mais oui parce que na vanda kuna ovanda kuna mais ba biba yo kima kuna poza ndoki yo zako pumbwa na putu mama batu nyonso na kata ndako wana baza bandoki matu ye moko ndoki Claudine avana ndako wana ndoki Pichu ndoki ngai Marie Claire ndoki ok ndenge apôtre azabongo ndoki Lidi ye moko sireni o baganga sireni to chasser Lidi ye moko po mwasi okoma na niveau kokoisa mosala ya Nzambe oza sireni et puis balobi apôtre Yoko alingaka bobela moto te oko eza mboka loi mboko elingi église alokuta te loko eza koleki na musala papa yo taila biso na likambo yo po biso na niveau na biso tokoki yango te na bengi papa proverbe na sololi na ye na sololi ni papa na explique makambo nyonso papa bi est-ce oza na preuve ngabi papa naza na preuve te pona nini preuve ya lisoko lingi zwa numéro ya bita ngaba mo gisi mutapesa zwa numéro ya bita benga bita ayebisa yo soki ngala zokosa lokwa ya lobake bita na tambo ya ekobo bakanga ye 2 fois bita ndumba ye Lidi ndenge kindumba ya kosa na Kishasa kuna pakoli yango bita aye ko balola yango wana ngala benga pa proverbe pona sunga yo po biso to koka yo te po yo za mutakoloba loba mingo pamela ka batu nde Nzambe atinda kana mokilo pamela ka batu po bakufa nzo ne yo ndene mutoke na faire po yo pe no sale ekobo na bengi pa proverbe to solo ne pa proverbe mama ko silikana nute na yebi keza pasi ndenga koseli o makambo me lokoyo ko taisa makambo ngo pa ya mosala Nzambe ngai na kosoana na papa na ngai na sololi na ye na sololi pe na maabita na yoka tous les deux côtés parce que juge ayoka kama to ya batu mibale ayoka ka lito ya moko te lokola yo apôtre yoka ka lito ya Lidi lito ya Venin oyo se zo ba kisi koko na sale ba kisi akufi atiki pa mama na ye mama ne deuxième femme yebisa ko pesa mo ane conseil ndeni Lidi alobaka émission na ye po aboma yo akoboma nde kaka yo moko c'est le moment on luka alobela ki en place papa mbiso papa na FBI ndena ali awako masolo no solidio bana ko so na ngai yo ozako tande monoko no pa ya moto yebaka te oso sambwe ndongo zango na tika libala batumena poto na mukanda no kenoko déclarer okozonga nango na bambongo lezo kanga potre ofutaka keo paso alimentaire ya mwana yo komona nde makambe ko baluka na yebisi yo na yepa papa proverbe po asunga biso sikole yo benga inga pona za ina Angleterre ngala na bengi yo oyebisi nga bike mama Augustine na so na papa na so pena mabita na zo ya Paris tant na koya na Paris to so la mo membo mango na mbangu te ko kende pe
kofunda ye te yo lobaka kofunda ye pe na Congo mikili na banini nakepe na Congo mikili na Kazarema mpona sala émission nayebi kosala yango te papa proverbe apekisinga bi mama Augustine nayebi koza na kanda kitisa motema oye kolelepa na ngai mosala nzambe ngai nayebi ndenge nini tokosoana mosala nzambe zaa na kimia yo po lingi lokumu na yo esambwa te po ye yaki kosenga aide epa na yo lokola bosani bolamo yo asengaki epa na yo likambo te kende yango na malembe ngai na koya nasolola na ye ebongo na ye bandenge nini tokata likambo yango mpe ndenge papa proverbe ye napesi ata yenka te mposo tobi tolanda yango na bongo avant na ya obengai nga lisusu une semaine après nabengi yo so biko nyonso nabenga koka après 2 jours nabengi papa proverbe mpo nga nalalaka lisusu sikole na sololi na ye na be yo obengi nga nayebisaki yo nini tosolola oyebisi ngai obi na nga ke wi nga moko mpe apôtre ayebisi nga ayebisi nga makambo nyonso ke aza na mwasi mama bita tusa nasunga ye toboyokanaki na ye bosololi na ye bobi ke non proverbe ndenge ozokende bona Londres ozoya kokuta Lidi aza su na ndako te wana euta na monoko apôtre ye mo mpo makambo azoloba azoyeba te bosunga ye pardon po asi asesangani yaka koteya eglize ezokufa okuta su Lidi na ndako te na si na bengani ye aprove pa bi bon ça va prove pa bi bon papa ya solo makambo bio ya solo na koyebisa pe na église na osenga pardon na kosenga na église ngala mwasi na ngabita saka mabete tozongana siko lelo ya biso yo telema na place wana sikoyo mama Aimé bino likambo nini bokweli na apôtre Yoko na famille na bino asali nini ntango nga natindaki yo po bokendo sambela kuna lobaka na mukuse donc na mukuse ezali ke papa talaka tosololaki na ye donc tozalaki na sœur na biso aza mwasi kotanga kombo te donc sa sœur rien atanga kombo na ye azalaki na problème azalaki na besoin ya prière nabengi papa esi papa en tout cas il faut sunga mwana na yo po bosi bomonana ayaka po obondela na ntina na ye mama wana lere akendaka po abondela lobi bakota jeune ya prière ya 3 jours asengaka ye donc loko ekomaki pokwa ifale bakende kozongisa ye alobi na Tony akende kozongisa ye oyo akambaka bajeune na etonga ya papa yo alobi na efatela essence mais mama wana na poche na ye azalaki na 30 euros azwi 20 euros atieli essence bake po bazongisa akenda kutu po bazongisa ye te parce que ifale mpona kofungola jeune oyo bakotaki na papa avant papa bondela na ntina na ye ifale apesa ye mbongo mais lokola mbongo combien ayebaki mpe mbongo nini ifo apesa ye te ayebaki kaka ke mosali na nzambe azosunga nga mpo na mabondeli eye kosala ke ifale apesa ye mbongo alobi na ya na mbongo te alobi na ye ifo kende luka mbongo sino te na kobondela na ntino te azongi sikoyo ndako kozonga azongaki mpo azwa chèque akende kosimbisa bango soki salaire ne eleki mpo akende korécupere chèque wana kende kosimbisa apôtre mpo asala prière eye kosala ke atiaki essence ya 20 lere bazongi bakomi aye na chèque alobi ifo bakende kozongisa mpo aza mwasi ya libala alobi na ye Tony kende kozongisa o te papa nga na kende kozongisa ye te mpo voiture ezoningana essence eza moke yo tielaki essence ya combien ifale otiela essence ebele ndenge nini otieli ye essence ya moke 10 euros oyo mama wana atikalaki nango abakisi lisusu essence azwi chèque na ye asimbisi bango alobi nakoya kozongisa nakoya na mbongo soki salaire na ngai eleki mpo na récupérer chèque bandeko na ngai yesu oyo akufela biso na ekulusu tofuta ye nini na makila oyo asomba biso tofuta ye nini parce que yesu le abandaki kotinda badisciple na ye ale prêcher ne demander ni l'or ni l'argent parce que nzambe lor e l'argent eza ya ye nyonso ya mokili eza ye nzambe soki abengi yo na mosala na ye apesaka provision nzambe abengaka jamais moumbu na ye asala mosala soki nzambe afuta ye mpo mitema oyo yango nde eza église eza 4 miri te église eza mitema epuis nzambe aza kosenga biso luo ya ye soki nzambe abengi yo parce que papa aloba yoko aloba amona moto amona nzambe amona mai yango aza makasi na délivrance mpo na bato bongo soki amona nzambe mpo na nini nzambe loi oyo alobi ya 4e commandement oyo abeta yango na maboko na ye mpo na nini ayebi kosalela saba te ese bino na église boza na preuve bato ya délivrer bazaki na maladie bademo mpe nga naza na bango te papa
biso soki toya epai yoko tomona toyebi yoko na nzela ya proverbe 30 yango topusanaki pembeni na ye likamte mama wana madame mama sikoyo olongwa église point balobi kuna pasteur akoma kotonga yo olongoli bazemi bokena olongola zemi ya azalaki ensemble na yo en tout cas eza mawa mingi parce que apôtre ye moko ateyaka biso ke totonga te tofinga te tosiportane mais eza mawa eza pasi papa obungi nzambe oyo atindaki yo mission kaka nzambe sosolaka te parce que yo okutana na nzambe atindaki na mokili po ya kosauve ba âme mais sikoyo ntango yo oyebi ke likambo boye ezoyela yo fa oyika mpiko na mabondeli sikoyo yo otiki mwasi na yo bita lelo tokomona ke mama Lydie aye awa sikoyo ebandaki ndenge ni yo mama bandoki ba mama musu kaka ba na église surtout so omoni mama Colette omoni mama Pacifique ba encourageaka ngai ba koloba nanga ke bita za na Kishasa Lydie za na poto mais papa bazo boma yo parce que ngana mona na mutesika pasteur azakara basi mibale balingi yo te soki moto alingi mosala nzambe azosunga ye akotinda ye na banzela wana te seke balingi yo te abi mama moyen te yango wana na ye mama bosunga ngai ndeko na nga Mali Claire azokufa kaka pamba Maliki azosunga na yebi kotanga te na yebi kokoma te nazali na vali na ndako 3 mois mukanda na ngai ekufa bafuta anga susu mbongo na ngai ya handicap te natala bombongo zate moyen na vivre zate nakino boye na bengi leki nga Malika yaka nanu po ngai na yebi kotanga te nini te otela nga makambo na omona mwana batake ya zui mukanda tabo me papa mukanda na yo ese silati abi esila depuis kabi mais ça fait 3 mois et si ka mwana batu balobi ki ay boko to sandeni ko kendende leki ya na senga ki e aide pour asunga ye mwasi wana yoki amembi ba problème yo kokabola ye la libala na ye na Lydie mais siko papa aussi c'est yo lingi nini siko ba kosunga yo zonde munoko nga fole oyebisanga vérité po nga na kosunga yo na sengi yo mbongo te ezo la frère nga moko eya komba pona bilobela yo tango kokende kuno lobi batolo ba komi ko combattre nga na za na monde ténèbres te nga na za na bonzambe nzambe mutu azo bomba ngati lelo yo yebinga te nga pe na yebi yo te to yebani kaka pona liloba vina nga Mama Augustine koke musika te siko boyoka ni bongo esali nini yo longwa na église ngai na longwa na église ndenge nini parce que nga na ko soma kamba cousin na ngai abala pe mwasi wana azape mwasi moko ya bakisi mama na ye asala ka bakisi à partir de Kishasa atindela ka cousin na ngai biloko e mati 800 km ye awa moi si mon bayibi ko lamba te biloko fa uta pondu fa uta Kishasa mama na lambi ta mso ya kaboli yango la basani babol wana mama ya nani wana cousin na ngali nazo beta na bis wana komi na choisir le wana zo ya prière ngala koti na ngala bis nazo continuer lisolo na ngai ye pe ye kokota na bis ye nani ye Lydie kokota koti na bis wana ayoki nga na kosola kaka nga pe si tokiti na biso na rien na biso toki na biso église eleki toki na rendez-vous na apôtre pona makambu oyo asengaki ngai aide nakoma ka bona devant mobile na ngai akomi kogangela nga na akomi kogangela apôtre bino boli bobo yo sali nini boli bobo manga Augustine ya makambo nini bino boli bobo manga na mboko ngabi na koseka ngabi na bomo papa likambo nini susu makambo nini yo lobaki na bis na vani na zongi sema ngabi makambo nini lobaki na bis nga na bisi latangi komba mutu te na lobi pe likambo moko te e bongo ekomi na matoi na yo ndenge nini papa fo yebisanga mutu ayebisi yo makaka parce que na kati ya bisi tozalaki mwasi makela papa Gigi na ye mwasi na yo akotaki seke ezaka mwasi na mutu akobi te mama kuta azalaki wala makango na yo makango na mwasi na zaki Kinshasa mwasi na Kinshasa po ndenge lobi bible la bino soki moko akufi na bible na biso ya bino te ya bino nga sina po nga na sina ayoka pengu singa traumatiser ngai sina zo eba boyo za mondimi ya yoko ya Yesu opengwa te esalinga pasi nga bibandeko ngai likambo ko sila te Benjamin azaki témoin na yebise bon papa yo lobi ke Gigi muta yebisi yo likambo te Gigi akolata liputa nga na kolata pantalon vendredi bo mona nga na église ya ki jeudi nga pe na wuti musala na pantalon pe kande na lakaki na lati pe pantalon nga pe na komi na église papa komi ko tene kuna kanga miso nga bina ko kanga te po déjà sina komi na kanda na vandi esili kaka église tango sina temi nga bi Gigi yo okende te Lydie yo okende te to okende kuna papa makambo bino bokende ko yebisa nataka mo simba moko na kokende te na kokete pour que so makambo bino kuna nga Lydie osaka nanga
yo yebinga yo ke kosa makampa mobali na yo de toute façon neza libala neza yo te libala batu kona ngwa zola la mabonde likula libumu na se yo botola nde libala batu mambo mama Colette la Pacifique moni démon ngo papa utote ngabinga démon yo nde démon ngabi démon neza yo Pacifique na Colette po boko sunga yete yenda lokinde bino ngai te boye bango libala wana eza ya bita boye biango mais lokwa ya luki guerre na ngai nga toke kuna pa makangu na ye mobali na ye o atiki bita mwaso ya balaki ako tambola na mwasi ya ndumba aya ko pengusa bisala kisabiso pe mama soki na ye baka bandaka ata yo azo kamba pe choral okomi pe ko kamba choral kuma ko solo boko na ngai yo soki na tie ebikisa bato liboka bato abita yo olatango na nzoto okoma ko bimisa kango échantillon yango wana nzamba yango moniko papa ngai eza pasi sikoyo lere komi bongo nga sikoyo bofuti nga combien po ekomi ke yo futi nga mbongo nga na komi na ina bom église nga kombo na nga sikoyo yeko koma na kati nzambe muto a utiliser biso moi na kati église wana bandoki baze ebele mais lokwa bandoki wana ba étouffé bango na lidi moi ba bimisa ba dévoiler sekele ezate mama Colette ayebi et apôtre avanda kapa na ye abenga na ka etake ko changer ndako aki na F4 azong na F3 na yebi pete soki pe apôtre aluka ka ye makango ya mwana benga na ka ye na yebi te po muto po bomba sekela bon o fati fo za ndoki yo pe parce que biso to na ndoki te to na vérité po biso to kota mon esprit ya nzambe biso to lokola angelo nzamba tindi na mokili po to sauvaka bato bako bunga nzela te lobana po alobi ke bofuti nga mbongo nga na za jaloux na ye na futi proverbe mbongo te nga ezo sala nga pasi tant proverbe ayeki ko sala séminaire awa atikela ka biso ba numéro nga na bengi na bi papa likambo ezo traumatiser biso biso tozo lala te na zape nga moko te na bandimi musu ba na église wana kuna bazo sala de hypocrisie et apôtre yo ndoko za wana lokolo dévoiler sekele na yo lokola lipa bako teka na mama poto bako banga ndo pamela bango po yoza molima ko pamela menga ko pamela ngate po na ni mwana na yo ni tata na yo ni mama na yo bota pe ngate yango wana ko bazo kufebele kuna ngalo kwana ko kufa te po na mwana no tenga na sina nzamba sa délivrer kinga menga nzamba tininga mission na ya ko sunga yo po bungi nzelo ko kufa oke na enfer mondo te ya biso yo ndem tokele tubela ero tika lidi asa mwasa ekobo awa kuta ko tola ba makangu na poto awa ba makangu na poto kosa ko banda tongwa bimi kuna bake rendez-vous na bibali misusu yo za na preuve wana na ko kanga na mutu a déclarer ka mwana ayaka na zemi ya 2 semaines toza wana ko mwana mobali wana vanda kana bondi na yaki na zemi ya 2 semaines ye lidi ayako kosa ya porte ponga tana bisaka porte to sala ADN na mwana wana asutuka oyoki yango wana ko yo lidi loko luki guerre na Augustine mbongo fo ya mulai o église c'est si bolepe mbonga bato église nyonso to somba esika bozui ore ko somba ya yo kuna lopango soki na bibwa otie école ekoli wana soki milimo ka ya mbongo na bisana kati kuna ekozonga ka putundu te wana kenena ngasi koyo mabeni ngana sali bobenga nga pona nini ngana benga ki proverbe pona asunga biso parce que ngana mona ka lelo biso nde tozali tozana puissance obino bozana ngote na benga ki proverbe ngabi papa likambo eyeli biso ekosa biso pasi parce que na koki ko mema ngona niveau ya mabete parce que bien aimé dans le Seigneur toza awa na Paris tozali na ba mama ba se présenter moko na moko toye awa pona opesa témoignage parce que ba mama o nyonso bazali ba victime ya soi-disant apôtre Iyoko. Alors ngai eza proverbe 30 ba mama ba vanda se présenter maman Augustine maman Rose maman Aimée maman Titi ba mama nyonso awa toza na bango mibale mama Titi na mama Aimée bazali bandeko oyo to sangananga nanga na la moisson mondiale ngande mutuna memaki bango epa Iyoko mais ba mama mibale oyo bazali bandimi basambelaka déjà epa Iyoko mais ba comprenaki makambo ya Iyoko bambe basi balongwa mama na moko akoloba mais avant ba mama baloba ngai nazo banda ko introduire po batebele ba pesi batuni na ba question babi proverbe to monika ka o balancer témoignage ya mwasi ya Iyoko à Kinshasa oyebisi biso te bo weli nini au fait na mukuse ngana Iyoko to weli lokote Iyoko aza tata na ngate aza kamera aza mwana na ngate ngape naza tata na ete c'est un collègue to kutana ki na nzela musala na yeba yete na mona yete na benga ye na note nde mukolo moko to zaki na voiture à pasteur Eric na Manchester pasteur Eric auti Kinshasa abeti banzembo ya Iyoko etouchenga na sengi CD ya nzembo ya Iyoko na komi koyoka
comme na koma koyoka nzembo wana ko kende wapi tango Yesu akozonga na yeko betango pe na Sentinel TV. Le na beti na Sentinel TV, mama nene to vandane na Manchester, mwasi ya ndeko Gi. Ba bengi nga na telefone balobi ba na posa nanga, iyoko na posa nanga alingi to solo na ye. Soki na ko permettre na pesi bango autorisation après une heure iyoko benga nga to solo la alobi nzambe atie na cœur potiki banzembo wana batebele ba yoka ngo balinga ngo sute me biso tozo lingango lokola nazo lingango a invité nga na osala musala l'église n'écoute batebele lokola komo betango na Sentinelle TV bazoya nga bi ça tombe bien nga pe naza na musala ya groupe ba prière toza nango na ba tu ya na les moisson nani la moisson mondiale na groupe ba maman na ba groupe ba papa tout ça mais là na bango déjà mais ba na posa to bando sangana donc nazoya kuna na mois d'avril comme ça tout organisé comme nga na yaki na mois d'avril na ye awa le 8 to ça qui veille ba maman ba yaki le 9 ezaki boko la rosuki ça iyoko yaki première photo kutana première photo mona kutu pona teya iyoko bengi nga alobi o mukolo sala alobi ko teya te po yo finga ka batu oza combattant tu etunga bibo lokola boyi na koya na makasi te alors suite ne na ngino teya ba maman baza ba témoin ba koloba mais eloko yeko sala ke ngana iyoko to yokana te ali na yeko découvrir que aza lukuta aza muyibi et aza ko nyokola bandimi na église ko fukimisa bandimi ko finga bango ko zwa bango ba mbongo ko zwa bango ba bijou na pesa ki conseil 2 mois durant et simbite bandeko église oyo yemoko yoko atelemi ayebisi bango ke mwasi azane na ndako aza mwasi na ete akomeme na lifelo esengeli mwasi na ebita yozonga ba mama oyo balongwaki kuna bango bato kobeta lisolo mama Augustine soko kobeta lisolo olongwe ndenge nini apôtre yoko yako yebsoni nga na longwe nzambe ya limbisa papa wana parce que aza ya nzambe mais loko nga na moni mabe papa aye epai na ngai asengaki nga aide ke esika ye avai na mwasi oyo aza na ye awa mwasi wana apengisaka ye banda Kinshasa azalaka choriste ya mwasi na ye mama Bita na lobi mama Bita nani o mwasi na nga mama mwasi na nga tobandaka ne na pasi mwasi na nga tolala ne na bakarton mwana mwasi wana azali ofele père et mère bandeko na ye babenganaka ye yango wana mwana mwasi wana souffri mpo na ngai nga na pose question nga me papa comment c'est possible yo kwe ya mwasi na yo bouti na pasi mpo ozobaki obala ye na mbongo bosala coutumier bosala église et bosala civil oyo biso awa tobengaka na Paris mairie mais lelo sikoyo yo otika ye oya na mwasi mosusu papa pesa ngai raison likambo nini oyo yo otikela mwasi parce que yo kosenga nga aide nga na sunga yo mais na kosunga yo parce que na makamba kosala soko mama Augustine ayaki singo aide osunge na nini faut expliquer biso alingaki nini nga aide ke na sunga ye ke ba faire mwasi oyo azali awa lidi akende po azali mwasi mabe aboma ye na ekobo na Kinshasa bavandelango na niveau église abapamela ye bakabwanaka mais ye avandaka na lidi ndako moko te kolongwa na ye na pot na Kinshasa atika biloko na ye nyonso epai ya Bita azali mwasi na ye azonyokwama azosufri mwana mwasi mobimba akoma kosala ye pasi na ndako kolia te abotola ye bakarte ble na ye moye a vivre ezali te afutelaka mama na ye ndako $200 mama na ye moko oyo abota ye azofutela ndako $80 mama na azosufri mpo na azwa mbongo mama na ye oyo abota ye ame papa ntango yo ndimaki babiloko ya bongo yo oza mosali ya nzambe pourquoi tunaki te Saint-Esprit alakisa parce que yo okutana na nzambe biso okutana na nzambe te nga azolanda lilobo ezali kati na yo mais papa yo oza mosali ya nzambe ntango yo osaki biloko ya bongo efale okota mabondeli toboyi te na église tant tokendaka église bato bapengusaka basala nzambe ka bandi pardon mama Augustine ti soko oyebisi biso te alingaki yo aide na nini na faire voyager mwasi na ye mwasi yo wapi mama Bita alongwa wapi alongwa Kinshasa aya poto nga mpe napesaki condition avant que nga nasala makambo wana il faut yo oyebake oyo yo ozobengisa obi azali mwasi na yo il faut oyo awa alongwaka deja libela parce que na mosala ya nzambe akoki kozala na basi mibale te parce que ezali péché ngai bana na kola na baeglise namona nani mosala ya nzambe na basi mibale te abi na nga mama en tout cas sunga ngai nasi nabungi nzela nayebe su eloko mosusu na kosala te bosunga ngai ngabi papa condition nga napesi yo oza moto akoloba mingi
okende etumbelo kuna oke okutani na ye kuna soki alesa yo nini soki nini ntango oleka na etumbelo kuna mama Augustine atala kuta nga loba nanga bomukolo komeka kaka na etumbelo nga na yo toa na guerre mpo nga naluki yo te yo oluki ngai fozwa makambo tosololi obomba yango parce que ntango yo koyaka na ekobo nga nazalaka te nayebi mpe te nga na yo tokutani kaka na poto nalingi bilobela te makambo esalamaka ya kobombama lokola deja so oyebisi ngai papa nga na yo il faut tokota mabondeli mpo likambo eza komba parce que bakoki okasio ebongo te deja eza eloko moko sikofo yo oyebisa nga verité banda ndenge nini mpo mwasi wana ya ntango nakoesamaka azwaka zemi toza na ye na mwana ngai bongo siko ntango azwaki zemi botikanaka te o mama natikaka ye ye akeye mpa na bango nga nazongi na ngai epa abita babenganaka nga kutu babwakeli ngai mai epa na bango mpo na nini ngai nakendaki kosenga bolimbisa epa ya mwasi na ngai bita na eglize na bapaster mosusu oyo ngai nabenisaki azongi basombeli ye eponge akomi kolala na eglize na mwana mosusu ya bita oyo akendaka na ye kuna pa balidi lidi amonaki yango mabe akamati abwakeli apôtre mai na bakoleki mosusu ya ye bazalaki bapaster wana Kinshasa to na poto Kinshasa sikonga na bime papa a partir ya wana mpona nini